Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Banda, to commis des abats internationaux. Du fait que tous les libanda, pour te coquiner biso côté, et l'autre on y a les cas en dehors yambo canabiso, et commis déjà libanda. Na moni si la salle est loco, mais pour Batouba expliquer ce qui s'est passé, tout le monde dit qu'on soit neyé, oh abinaki, oh asalaki boy, tout ça. Mais exactement pour mon fan na live ou na plateau a expliqué exactement ce qui s'est passé, tout le monde dit. Donc il y a un bengango qui monte à ma baie. Il faut qu'on ait plusieurs casquettes, plusieurs sortes de vestes. Et ça, na veste moussous au coquille na critique, mais ça na veste moussous au coquille au tika batou, ba pe ça ba impression na bango. L'impression na bango na loko bakoti. Comédie na biso, vraiment ba comédien, félicitations na bino bisikan subozwami. Voilà, parce que moi personnellement, n'apporte qui beaucoup de critiques. Nga la critique kaka, mais moi je critique pour un bien. Vous savez, Jérémy Yamaboke, il y a comédien, hein? Je le critiquais beaucoup sa façon de faire parce que dans un monde qui trop direct namba sur azo jouer na muninga atena pe na ba critique réelle. Donc lui il vit donc il y a une réalité à côté on a ya comédie. C'est-à-dire que Jérémy quand il te critique vraiment comment tu es. Atena ngo na qui comédien te. Donc je le critiquais beaucoup mais aujourd'hui Nazoïf Sabino parmi ba comédien au Natal na Congo si j'ai le temps son na posana seka c'est Jérémy. Je le regarde beaucoup. Na babilo connaît ndam ba côté ici na kati oya lobaka portugais, hein? Celui qui fait le portugais, na moi no azarandeti moi perte ta mémoire, hein? Moi na Jérémy chouchoutaka wana mais moko balukela kaye lui aussi na moko sous soit koti wana azola ta short moko boye azola ta short soki anini boye. Maintenant j'ai un plaisir de le regarder, oui, parce que eza loko mboka nanga. Ceux qui n'ont pas plaisir, il y a autant là-bas Nigeria, ceux qui n'ont plaisir, autant là-bas Ivoirien, n'a kozwa on a sepé la pana bango, n'a porté critique pana biso, pour na fanda. N'a la ko kenete si ka Ivoirien moko azali, to komisi gou, ale komi na mboka na ngana ba no bakete na mboka na ngana ba comédien baza tete baza. Na mboka na ngana ba comédien baza opu bandi ko sekati olay na mabele. Voilà. Donc ba critique na biso zate po bazwa ngo mabe. Ba critique na biso to critiquaka art pour e baksa un plus. Ya le quoi biso pende to ça la ba live boye, mutu pa ko ba mama kon on a sepé la ndongo ça la likambo ete. Mama kon, on peut faire semblant comme si to yokate, mais na ba bloko pe kota kabiso, ope ozo mekape ko moi ko bongisa sans t'écarter de ta personnalité. Voilà. Ndeti Jérémy pour moi en ce moment, ba Jérémy Banada na moment na bango ils font partie le deux là. Jérémy Nanada, Baza Bato na kokota la sana s'ennuyer. Baza Bato na dit qu'il y aura toujours na déjà style na bango nenge bakende lango, mais par rapport à avant aujourd'hui, dans autre lango vraiment et je rigole. Ko rigoler moko ya ko forcer té. Si la eko bet ayo sala na poto, bande ko moi personnellement na ba ki to ko critiquer té parce que c'est une première fois. Et puis bah si là faut pas to banda koloba, bah si la Baza Bato yo couper, monter, action, couper, baza batoyo, parce que na yoki batubele balobi ko si laza humoriste était. J'ai rigolé. Nabi comment ça si laza humoriste était. Bande rolanga tambole kana ba émission, bo sala ba interview na bino, ne prenez pas des gens pour des bêtes hein. Na habité bino bonga bo comme ça biso ba congolais bazoba ou comment. Pour moni batumsu ba leki na ba émission, balobi ke si la aza humoriste était. C'est quoi être humoriste et c'est quoi être une comédienne ou un comédien. Mais tout va ensemble. Sauf que, il y a des gens, Oyo, de lui-même aussi sur scène, il peut faire rire les gens. Il y a des gens, il faut azanakatia groupe. Mais ndenge basanga nakawana, ndenge basala, monde total ba groupe Salongo. Groupe Salongo, ezalaki naba humoriste na kat. Mais sauf que bango, idée à groupe Salongo, ezalaki ko poser ba histoire vraie. O elekela biso na ba quotidien na biso, o to vivaka pour ba réalité wana. Yaki na groupe Salongo. Ba groupe bangadjaja bazaki batu moko pona ko détendre batu ko seka mais na kati ya groupe Salongo magazaki théâtre maboke o ezaki ko balana ko se marier na ba réalité na biso mais tozaki na ba humoriste na kati oh mama Bomengo akoki ko bando sekiso kutu banda lelo tim ko yeso akoya mama Bomengo oui. C'est-à-dire na kati ya groupe Salongo ba humoriste ma ebele bazaki na kati ba talentina ba talentueuse ya grave oui ça peut que parce que na kati ya théâtre na kati ya comédie wana il faut qu'on compte pe ko seka donc chacun avait son rôle net il y avait des scènes aussi papa Doudou Ngafura ako sekisa yo na kati kaka ya scène
donc bazana ba veste balataka ebele mindondo aza muto azaki na kati ya théâtre mais soki mindondo azo jouer okoseka pe soki deya muto asekisi yo eza humour te aza humoriste te même na kati ya théâtre total ba théâtre à Molière il faisait deux fois rire mais il y avait na batu na kati ya scène wana mais surtout bo bake si la za humoriste te nga na fani na comprendre te bon masasi azanan masasi asekisa bino te mais il y a des moments où na kati ya ba groupe ba benga pe ba humoriste donc si là aza humoriste aza comédienne aza pe humoriste parce que na katia comédie wana mais quand vous dit la comédie c'est pas vrai il y a des scènes comédie déjà à la base eza pour la détendre batu théâtre déjà eza pour la détendre batu pour batu ba seka mais sauf que ça na bas fréquence mususu eza na bas séance mususu o eza sérieux bo fandi bolandi pe histoire bolandi pe histoire un moment ce qui ba moni pe qui sérieux koti trop ba tie moi ba fréquence moko ya ko seka pour na ko détendre salle vous comprendre na kati ya théâtre toza pe na ba moment ya ko lela otali scène beza na ngo théâtre ça na ngo comédie mais olandi ngo be ma misu pe tangi sikoyo nga na moni monde na bino bwana zuwa makasi et comme yo nga na sala ki muto liboso nga na sala ki boy vous voulez imiter les musiciens c'est que si là a fait sa félicité si là a sali akoki ko yate ke asala scène moko ya sérieux et bandeti suka si la sali o ba benga show oyo ba mindele basara ba benga ba show elle a fait le show donc na katia show batu ba bini batu ba seki batu ba nini bwe tozana te poto ba histoire nini aussi la asali toza wana te bato ba kota ki ba futi ba bien na bango ba ke kota bazaki wana te po ba ke ezaki histoire ya mwana moko boye mwana ngo ba parents ba bengana ki ye bazaki konyokola mais c'est pas ça qu'elle est venue faire le show. Elle est venue faire le show. Mais bilo bokomi kolukele, ezaki thème nini, ezaki histoire nini. Apprenez à différencier les choses. S'il a fait le show et j'ai aimé. Ezaka ne total laka na banal basala kawana na Maroc, na Marrakech. Soki bokei, bokoti bofuti bambongo na bino. Boke na bato o babenga o basala ka banani, o basala kana na Marrakech. Mais ya tout mutu na mutaka osala show na ndenge na ye. Vous comparez les shows avec les théâtres au total la raso qui bazo jouer entre bango. Donc azwa ba scène nyon surtout oya jouaka au total na YouTube aya ko tiango na gymnase Maribel donc si la bisa ki bino ki nenga ye na gymnase Maribel aye ko zwa ba théâtre o bino bota ila kaye mais bino boya ki wana pona nenga jouaka na YouTube te ya YouTube bozelango na YouTube elle est venue faire son show ndenge to mona ka batu ya héros Disney Dès tout le monde a kaba héros ya héros Disney to basala kaba show na bango au monde oya se déguisé na éléphant oya sali boye oya kekuna Alice au pays des merveilles elle a fait le show et c'était réussi parce que na kati sa salle bato ba futi ba mbongo kuna ba bébé kadom bazala kité ce sont des adultes consentants o ba futi ba bié ba koti et ba bimi na isengo na ba moi makasi be mutabeti na ce qui fait avril ce qui fait de mois de mai aya ko fandisa batu na bamnini neti mutoko yako sala théâtre na potowa na moi makasi soko yeli biso makamba ko lela na scène mwana moko banyoko lié tout ça et tout et ko simba te biloko bongo foya na ngona hiver tant malile ya makasi to koti biso tuna ba manto na biso ba chauffer cette longoli mais na moi makasi beto ana besoin ba biloko te et rappeler biso ba mawa et rappeler on n'a pas besoin de ça na moi makasi faut boluka ba Jérémie ba ya ko jouer il faut boluka ba nada ba ko jouer il faut boluka ba esobe ba ko jouer parce que tozana 2 mois ya moi na poto tozana 2 mois ya moi alors to boy batu ba ila batu ba anti stress to ngi batu ba na ba show et puis tozana te poteba qui a fait avant qui a fait après. Il faut pas critiquer là où il faut pas critiquer. Et là besoin boma biso parce que tant boza ba fanatique à batu vous ne voyez plus boza envoûté boza envahi na ki fanatisme ça dit que na linga mama Congo te même soka sali live moko ya kitoko allez faut ka to critiquer parce qu'on n'aime pas mama Congo. Vaut mieux des fois se taire que venir dire des conneries. Moutalongwe pour une fois, moi je suis désolé, ceux qui battent ici, bosala ba maboke, bosala ba show, awana poto, mais eyo kanate simbate. Ya si là, eye quand même qu'on dégager, eye qu'on la moussa, et puis si pour ça, il faut accepter ça. Hein? Au koko sala likambo avant, mais au fond l'inzela, mais batuba yok eyo kani penzate. Mais ya mouninga moussou soye na sima, a beti show na ye batuba sepeli batondi banin, mais ne viens pas na plateau pour le baké, nga na bandango ya avant, et bimisa ki mouté mamabe. Likambuso moninga asali batu ba sepeli botiki ka batu ba sepela mais soko yo bandi kolobake nga na sala ki avant nga bena boy yango sike benga ki mutema mabe c'est la jalousie
Vous avez eu à faire ça avant. Mais ça ne sait pas parler comme Yassi là. Événement Yassi là et la moussi. Et puis si peut poster tout le monde peut Bellevue date. Et ça date après. Azam a suivi c'était Moutolanda ka que l'on bien. Bellevue pas qui na chaîne YouTube a kene ko encourager baninga pe boya. Bossa la pe ba YouTube na bino. C'est toujours comme ça. Balanda ke l'on mabete balanda ka que l'on bien. Neti l'on quoi na théâtre comédie. Ndenge bandi ko ya ba poto bwe o meza bien pour na bisoti to kota ka musique to kota théâtre to kota comédie to kota ba shote ça change un peu ah obibi nanda ko ketala nani ana ketala sila ah obibi oketala nani ah banada baza wate ba Jérémy ba Aïda baza awawa ah nanya ye ba belle fille baza awa et l'autre ba no zela yango wana en tout cas bato esi bo ume na poto ata bo sali ba show et puis ça longo sous posate biso loko to karasengo eza muta uti Congo aye na moi moto wana. On a biso belé ba na poto basala ba théâtre mais on n'arrive pas à s'adapter. Pour biso loko ça la biso ça du fait to umeli libanda mboka. Et loko so wuti mboka yé ko s'installer. Et loko la ba mission poto to mona bango tous les jours pas jonga, to mona bango tous les jours na tapis rouge pour la biso ça normal. Mais ceux qui ba inviter mutu moko boye, net na ke pa mboshi, na ke tapis rouge. Na moni em sous mboshi azu moi mission mo ba uta kinde ba yaka ba concert, ba leki wana o mona bande ko ba yaka ba so kabela bango, mais ceux so umeli ba kabelo sou mingi te po so komi moi na poto. Donc aussi to mona bino to mesa na bino et yate que tu apprécies ka bino te tu apprécies ka mais eloko wuti na mboka eye musicien wuti na mboka comédien wuti na mboka aye to ça na plaisir pour to moni et lokola aboyambi de comment wuti Afrique na bande lokola ka posa obeta masolo ya mboka malgré to mona ngona ba image o bando beta ne masolo ya mboka pendant quelques semaines un mois après sili nango elengi nango sili nango. Donc pour moi si là faut tezate le show était au rendez-vous. Du début à la fin, les gens ont rigolé. But yango wana, but ezali. Au moins des fois d'improvisation, monsieur les canasen. Oh bango ba yebi bisoto yebite. Pour bango tu bazana katia scène. C'est vrai que ba préparaka, ba répétaka. Mais ermo ba koko mon appelle que scène ngo koma, hein? Scène ngo koma malili boy. Ba beti ba petite musique. Ba tinje loko moko. Allez si la pe comme ba neko binate aye ko fabriquer danse moko boy. Ke na ngona gauche, ke na ngona droite. Allez, ça les ningani, ça les seki. Voilà qui professionnalisme. Voilà. Et alors, on appelle les musiciens. Même si on dit que va répéter quitter. Cri moko boy, danse moko boy. Mais tant que que ça les comiques là, allez, y a moko chanteur. Pour ba chanteur et belé ba appelle animateur. Oui. Et ça le quoi là si la salle de théâtre, mais ça comédien, ça humoriste. Elle fait tout en même temps. Et alors, on appelle les musiciens na biso mona y a moko grand chanteur mais ceux qui est mon pas yo ça coup de main animateur. Kofi grand animateur. Kofi sur la Simba micro Jean Robert, sur la Simbi micro. Y a moko ko bois que l'opé ba cri na ye. Faire pareil. Fali peut tout le monde à 207 oyo. Donc, bazawana, c'est comme ça. Donc, si la paix pareil, ce qu'a commis na Congo, coupe, action, baza en groupe. Bon, mon a tête même na kati. Obi ke bino bato bobi kaza humoriste, c'était boire le couteau. Donc, mon a même na kati, y a théâtre ici là. Oh, yé mon quoi boire kaka show. Na kati wana yé mon quoi yaka na babiloko. Oh, si la c'est kisaka. Si la yé mon quoi lomba lobi. Na kati si la toa na mama bomengo. Na kati si la toa na lipati. Na kati si la toa na mindondo. Parce que tala mutoazo ko incarner 3 personnages à minene auto yebi en elle-même. Auto tika connaître nga la poupola bango, mais ce qu'il faut ya ko acclamer. Na ko acclamer. Neti nga depuis nga kutuko depuis mama di mama longwa pembeni la ba comédien. Na comment na plaisir moko na comment on dirait ba s'épanouir. On dirait maman wana o azongi o azana mobali na na zamba kuna. On dirait maman na bando kanga bango. On dirait maman na bando benda bango so makolo pembeni na ye. Pour depuis maman wana zata zana na mobali na kati ya zamba ba comédien inspiration kitoko hein inspiratoire kitoko tozomona ba kilèche qui est sili maman wana mususu bande ko obligé bango ba kumisaka ye ba kombo na 10 fois 4 fois na kati ya maboke lelo tomona ba comédien na ndenge ya président actuel ba comédien baza libre hein au moins appelle comédie mon père salami pe boye comme mon père ya première dame etanga mina ngote mais c'est pas pour ça que première dame atala ka bangote hein maman na commissaire bango esclave. Mama di maman azana zamba na mbali na comme c'est bango esclave. Oh, en tout cas si la félicitation, le show s'est bien passé. Oui, tu as vraiment fait ton show comme il se doit. Souvent on a une émission à Papé Lombe. Papé Lombe avec beaucoup de respect, vous savez, à un moment un adulte doit apprendre à prendre ses responsabilités. Au moins vraiment tu va reconnaître talent à mutu. Je vais juste vous donner exemple à football. Dans le football, il y avait des agents,
oh bah yebi ko reconnaître talent. Un agent sportif, aza muto a te karaba joueur, a négocier karaba contrat ba joueur donc un agent sportif ou un entraîneur, aza muto a koko de mon joueur joueur zo promettre et ça ben intérêt na yé abimisa joueur wana po ya se retrouver. Cela veut dire quoi? Si vous avez trouvé Sila ou Bellevue ou Bandeko Moussousou, pour au monaki bango na talent, nenge groupe salon pe monaki yo na talent. Mais pourquoi bino soki mutabimi pa na bino asalita na ye? Bon comme isango esclavagiste, moi c'est ça que je ne comprends pas. Hein? Biso to na ba misala Moussousou ba pesa biso pe, ba pesa biso c'est-à-dire aussi ici ba formation, aussi ici ba classe, aucune entreprise moko sans expérience mais avec des connaissances. Patron moko azuyo au sali musala futio, après loboke musala Moussousou, lobi mais bino pa na bino ndeti mutokwa papa lombe ba que si la sali likambu félicité pour otala qui on dit que j'étais pas au courant mais vous êtes qui pour être au courant ma camion soit bateau ce qui belve ko ebisayo avec ochona kati c'est elle. On n'a pas tous les mêmes personnalités. Et ça n'a pas na mususu atabimi na ndaka ba parents azaka na chambre ne kuna posa kaka ke nozonga na pas ba parents ala la susu na mbeto ane koma mukuse posa mais ça n'a pas na mususu aussi ba bimi na bango à comprendre que na komi adulte et na kesa la makamnanga oh bon biso ne to fanda ka makamnyo to sala to beti na ba parents na biso comment kokanga bana batu boyeke donc bokomi wana mwana batu bakomi okomi neti bakoko sala le côté ça oyeba. On vous tend le micro. C'est vrai, il y a ma beza qui n'a voté. Mais juste façon de dire, je n'étais pas au courant. Mais tu es qui? Tu es qui pour être au courant? Il y a fait geste à Batounios. Vous êtes qui? Mon témoin pèle ngobet à l'isolo n'a été de peur que Essim batte. Tebi mité ma batoute. Obet la mutusu li kamboué et comme na souka et moni mukilité. Et moni et na mwasi mususu pena za na zema munene bazo tuno za na zemi ote nazobela ba myop nazobela banani nazobela mezemi mutezana abone ko yebisa yo ato moni na libumne munene abona ye akoyebisa oke bakalinga na ba fibrome mutesa la ngabwebwe abona ye parce que l'homme mususu on lobby avant on appelle mutema mutu mais vous êtes là toujours oui hein ce que vous parlez à l'époque quand vous étiez. Mais époque, il y a Nini, il y a Bino, on reconnaît que vous étiez des grands. Mais à l'époque, là, ban ebele ba bota makite, ban ebele batana bango binote, ba bino kana sango. Mais bango ba pousaniti lelo oyo, Android ye, YouTube ye, laissez faire les choses. Hein? Pourquoi bolinga kaka e amobo bima mutema mabesi ka mutema mabezate? Pourquoi bolinga kaka bo bima mutema mabela mutema mabete? Baneko bo fongola mutema, hein? Bino bokendo jouer na Côte d'Ivoire. Bo sa biso pe plaisir, te papé lombe. Grandeur aux na Congo, moi na mona yo, na ma famille, j'étais déçu. On le dit que c'est les partout pareil. Quand on jouait na Congo, qu'on jouait na Poto, qu'on jouait partout, les pareil. Mais pourquoi vous n'avez pas joué pareillement na Côte d'Ivoire? Ceux qui ont joué partout, ils ont un stress, c'était ça que nous comment papa le bois c'est pas pareil partout. Le stress ça existe. Moutou a bêta bas les cas en Afrique, ceux qui ont découvert Parc des Princes. À mon ango changement. Ba musicien au ba bêta kaka stade de Martyrs, ba bêta ba concert na ba balabala, ba kokota ka stade de France, n'enge fallait mais bango boy. Oh, ezai loko mususu. Salpe na époque ton ba Kofi bazwa ko beta ba Bercy na ba danseuse, bazo bata ba otala tala sala munene ba mesana te. Ezaka na stress. Papa lombe tango lobi ke ko jouer na poto na ko jouer na Afrique eza ndenge moko na ko jouer na Congo okosi parce que yo kenda Côte d'Ivoire o jouer ma bé po yo normalement ozali Michel na biso oza Michel Boeri na biso awa na Kinshasa ndenge yo jouer laka na kivanta na ba rolo lingaka homo colonel homo général façon jouer laka oza lokola Michel Boeri mais yo kenda ma famille voigno ce silio tendance yo pourtant yo za mutaba français yo penza oza soki avocat de profession des métiers mais aucun na ma famille yo na Bellevue bosala surtout Bellevue que tu n'as évité ce qui phrase ni na loba qui est ce qui na comprendre ma kambo sala biso na Côte d'Ivoire na comprendre te on a loba vérité bande ko bozonga na épisode ya Papa Lombe na Côte d'Ivoire boko monate ce qui peut ba ivoirien ba intimida qui est ce qui peut ba Michel Boeri azaki na andimaka te que un jour a jouer na ba Boeri na yebite Papa Lombe azaki donc yé pende faka beta bilo kwa pauvre père ndenga beta kango biso pende na kati muto joana ba o joana ba dudu o joana ba mama sasi o joana ba grand mais OK côté ba Michel Boeri oyo kanité Bosali succès na bino mais bomoni potote bomoni scène ya gymnase Maribel te
bande comme ça na sima ba moni yango. Chaque chose a son temps. Mais tant bazo tchabi au micro, il faut reconnaître que j'étais pas au courant de quoi même. Et là que bon mambo kango au courant de quoi? Pourquoi? Parce que quelqu'un est sorti et à l'école là au Outa une école de théâtre mokobe au bimi ok ça la carrière solo. Quand tu as le temps tu reviens, mais c'est pas obligatoirement que banawana même Bellevue il faut arrêter d'associer Elombe toujours pour obimara mwana malamu ke ok na koyebi c'est Elombe ba projet na yo. Il faut arrêter. Ce qui Elombe ko jouer na été na baseni na yo na makam na yo ozobija koyebisa ke makam no nyonso tout. Tu es libre, tu ne lui dois rien du tout. Oui, bon, je vois pas naïe. Lui aussi, il a profité de vos talons. Bah, talent na bilo bozaki nango, il en a profité. Et ça là que groupe Simba. C'est vous qui avez fait aussi que groupe Simba et Mata. Bon, à jouer mon côté. À jouer mon côté. À un moment, il faut arrêter ça. Partez, faites vos trucs. Ça, c'est quel genre de sorcellerie? Hein? Si on a besoin d'invitation, attention qui va yebisa kiote. Vous savez des fois la vérité, bande quoi? L'orgueil tue, hein. La personnalité et l'orgueil est différent. Mutu sous une personnalité na amesana ne kosenga te, amesana te kake desika moko. Mais kosenga pe ezakana ba deux sortes à kosenga. Eza kosenga kilokoso na kosenga ndenge nzamba lobake demandez il vous sera donné. Demandez eza mabete, demandez il vous sera donné. Bobe ta porte ba fongola. Mais kobe ta porte musu eza ya mutungisi. Ko demander mususu demander lelo lobi comme ya mutungisi. Ata Bible écoute separaté. Mais ça peine loko mususu oyo mutako kipe ko bossa na yo. Mutako kipe boy. Au monique batie publicité si la azo betana akosala show na gymnase Maribel. Okokipe loba ah moi nanga na yoki c'est un plaisir pour moi ndenge au travailler pas nanga c'est un plaisir comme on a le ke ozo ke travailler na poto. Possibilité à cause de l'invitation na kota la yo ezali. C'est pas mal hein. Bande ko na lobi mabe. Bande ko na lobi mabe. Que ata muta bengi si ote mais yo moni o moni. Yo moni okoko benga pe mutu. Parce que c'est un plaisir. Okoko benga pe et na moni otie date na poto. Ah, c'est vraiment pour moi un plaisir. Ya comment on appelle si la bisalu na salle moko ya poto. Est-ce que na koko soit invitation te? Ce qui muta pe sur invitation te. Ce qui muta asende tika bossa ni conversation. Là okoko comprendre. Mais tant que yo na no lito ba que j'étais pas au courant. Non, Elombe zoka ba autorité moko sur les gens. Donc, c'est-à-dire que l'orgueil qu'il avait dans les théâtres, il en a aussi pour de vrais. Parce que ce botali ba film Bella ya Elombe, orgueil azaki nango ya ko jouer, il en a aussi pour de vrais. Elombe yope na groupe salon okuta batu, ba prendra yope ba bakise la yope 1+. Donc il y a pas quelque chose que oh yo banana ba koki ko za redevable pa na yo, oh yo za nango te pa bato yo kuta pe na groupe salon. À un moment il faut arrêter, hein? À un moment il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Moi, personnellement, na invitation, il y a groupe, il y a si là. Na bien essai. Mais la personne qui devait m'accompagner, na salapé souki, na s'est préparé, ngalde moutou. Producteur m'avait invité. Le producteur de Sila m'avait invité. Mais la personne avec qui je devais aller, Nazeli. Bande ko bobi ka soko Zeli. Mutongo, nga bato bazaka ba retard, likambo bo pese rendez-vous na 19h, mutako melo ba 22h, je ne supporte pas ça. Ndé ngo bo mona ngate. Sinon, j'allais être là et j'allais apprécier. Parce que tu as sous deuxième Jérémie. Jérémie peut bailler à chaud. Mais peut-être dans le moment où on a qui n'a pas quantité. Ton monde qui est l'engi n'a pas ma capacité. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que tu jouer na bango avant. Mais ton monde qui te connaît importance n'a pas. Mais ceux qui à travers si là et que la musabiso, tant mieux pour la bande ko boya sima. Et nous battre que si la l'équibino ou bino bo l'équi si la té. Et ça quand est là comme ko boye, au cause la na mutu a inventé loko na mutu a pesa ngo visibilité atiango na magasin pour te kama mutu na mutu azana importance ya rôle yo au sali ventilateur au fabriquer au monter yango mutu mususu pa ye alobeli yango mutu supa tia na magasin pour ete kama mutu toi c'est important ngana mona ba Jérémie ba ya awa ba Aïda ba ya ko jouer mais je m'intéressais pas na tota la bango kana YouTube na ba TikTok na ba Facebook mais comment la bango ba ya ko jouer je prenais pas ça vraiment si grave que ça. Mais tant aussi là, il y a un bon, et ce qui se rappelle boye, et ce qui se rappelle bat. Na fongo l'inzela, les lots qui Jérémie a yé, na nada. Pour moi les deux bateaux na lingaka, na koseka. Au vie de loin, na koyambang, pour na linga Jérémie, na nga nada, na nga vie de loin. Na tata la biso alo baraki Congo l'état. Papa la biso moi atara short, ce qui a rouge, ce qui a bleu. A sangsara moi lingala na ki Congo l'état. Ce qui ba yé na kokota.
Mabidi so mabidi. Non kota. Donc un moment, ce qui peut occasion peut à Belgique et peut si les sous-sous. Auto kende. So biso to kete to encourager les Congolais d'aller. Donc ça dit que na minute au côté événement, si la bissa la fongoli nzela, to lobite que ba Bellevue ba bo jouer te ou ba Bellevue ba ba échec te. Pour Bellevue peut être akoya, ako zwape batu, to ko kota pe to ko encourager ngo. Mais il y a toujours un début. Début eza si la te. Mais visibilité na koloba eza si la bissalo. Nga tu ba te ko mama kongo ba foutier pour nous j'aime pas ça. Pour bango tout wana na ebi bango te. Na ebi bango ka ba batu na biso totala. On va pas ignorer. On va pas ignorer ça. Vous comprenez? Hein? Si on est entre parenthèses, mon copain au fou la batouté. Bandeko bozanga ba bonga comme ça biso ba star bo fong bo tira biso pe na ba panel biso to lobela ba kambo mais za na bande omsu na ba TikTok bozanga ba sujet bo tira ba ninga na ba panel bandi ko ba ninga tongo me dit pourquoi wana za makam na bino bandeko to za na ndeko na biso Herman. Moi je n'ai jamais eu ya kofinga Herman. Nga na bi Herman na mabokete na théâtre té. Ce qui a joué ou a joué bien ou a joué bien, ce n'est pas grave. Moi, je ne l'ai pas connu là-bas. On a eu Herman, Kassongo, na ba vidéo moke bima ya mitakala. C'est là que j'ai connu. Na ba vidéo moke bima, to moni basi moke mindele, bazo sala ba bloko na bango et bima. Par la suite, tu es koyebate à sala ba théâtre, à se trouver na Canada, bref. Ate ko lingane moi si na e moko boy, oh moi c'est moi, po na ye azane aleki biso na kitoko toboyi na bisote. Makambu pe leki na yebi na ngate na moni kaka se ba pupoli ekuna na moni fi moko azofinga batu te boyebi koloba français te nini te makam na bango na yebi te mais na moni kaka étranger moko boye soki ya togolais soki ya kolonini azofinga biso parce que du fait que toloba lingala o eza langue na biso. Nous on a plusieurs langues au Congo, toi on a plusieurs dialectes au Congo, mais la langue qui nous réunit là où on se sent bien pour communiquer entre nous, première langue lingala. Malgré qu'il soit qui luba qui Congo ezali, mais la langue où tu verras un Muluba un Congo communiquer bien ensemble lingala. La langue où tu verras un Mouswahili, un Moutabandundu, un Moutabwebwe communiquer bien ensemble c'est lingala. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'on s'exprime souvent en lingala que d'autres personnes ont la facilité de dire que les Congolais ne savent pas parler lingala tout. Non, ne savent pas parler français. Na moni to fingami na mateli mwana mwasi wana. Peut-être yazo kantakazui star moko mune na mboka na biso. Ngana fingi de kona biso te na lobi oui ce n'est pas parce que bimana mutu moko ya théâtre pas na biso nde okomi okongi pour Congolais pesa sa mutu nyonso visibilité pour Herman a sali film to boité oh bozo lobela film na ngate mais soki yo moko obimana tapoter envoyer des lions yo za comédien mais au fandi sa TikTok ya ko senga ba cadeau ya ko tapoter ya banini o tiaka carrière na yo musala no en avanté o tiaka plus ba jeune bango ya ko beta betana o bazaki na ngona ndeko na biso lata ba robe rouge ya Belgique sikoyo soko bimise loko batu bazalo courant na ngonde ni donc okomi po oyebana obandi ko sala na yo ba comédie na mwasi moko sur le réseau et moi ce n'est commenter ba tout respect ngana mateli mwasi wana na maté po na finga été po yem ta maké biso respect aye koloba peut-être pas a mona ndeti ke yem ta ko pesa Herman visibilité na mboka na biso azo mona ndeti ke yem ta ko mema Herman na Togo po Herman baba ndoko yebe na Togo il y a pas de souci. Oh bah tout ça comme oui bah congolais mtu abande ko finga te parce que l'obé que batu ba comprendre en français te na ebité yemo kona Herman so ba fandi wana français Herman eleki ya na kitoko azana accès ya batu obiso benga ya batu mboka accès à mabe to ke ça nini na mboka wana soko moni congolais bani ko kendo bala na bamboka ko la Togo c'est ka komi na suka po mutu akenda kali banda so ka trouver mieux te na mboka na ye mais po mutu akoma tina Togo encore Cameroun Côte d'Ivoire on peut comprendre. Mais pour Congolais comme Matina Togo, c'est que Moutasuki. C'est que Moutasuki. Allez, ce que espèce wana. Ata bobenga biso to za kitoko te. Espèce oza na mélange ya mwana ya mwana mukolo ya mwana muke a manqué ba tout respect allez une ba congolaise botanga na miniature que mama Congo dit je suis votre ami. Gasi na lobara soko ko finga nga il faut ko tsambongo. Soko fingi ba to fele, ba live le no bosala ka gratuitement sans rien au retour là. Et ça va perdre ta temps pour nous. Et ça, là, il faut mélanger tout le monde sur le réseau. Mais ne pensez pas que Biso va me soutenir pour mon ami tout na Biso boye. Biso penza et comment est, c'est-à-dire qu'on se retrouve dedans. Et on a tout ça linga panel, et puis au retour, à part rose, il y a 10 centimes, on rejoignait l'autre côté du fait qu'on finga. Pendant ce temps, nous on est en train de négocier des gros contrats. On est en train de recevoir des invitations. Venez ici, venez là, parler de ça, machin, tout. Est-ce que nous attend à Moutoumoko Botinga na panel et qu'on répondre? Ça va pas ou comment?
Ça va pas ou comment? Et puis, na comprendre raté, bah, Congolais, c'est quoi votre affaire? Oh, vous m'avez dit que mouté école, moussou, ça finga bino, que vous avez français, té. Allez, bien, pour que quand on est là, panel, vous avez que oui, on a raison, bino, tout banda qui est. Et si vous m'avez dit, Namboka nini, na tabu, tu na bangwa zana tor, bah, ko pese tor, na panel, à batumisusu. Mais, bah, Congolais, bois, mité, mamabe, hein. Donc yo congolais au matino na panel à mutuana pour sous prétexte à obimanan de konabino ay boke bakedi bozana raison pour nini weza bato bozakake bolinga ka batute. Donc comme moi na moi swana na discussion na ese ay botali ke bino batu sous bolinga ct ay boke ko poupoler pas étrangère ezalakate mutazo ko gratter tozana bande ko belé ya ba Congo ya biso ba luka visibilité ba ozwate mais il suffit ka mutamboka mususu boza ba complexé ou comment hein. Vous avez complexé ou comment? Et si vous avez un peu de likambouana, vous avez dit moi français, tengama. Et bien, vous avez dit accès pola. Na fini moutunete. Bon, ce total, il va comédien, bon, on a le lobo, Herman Nakat. Herman a comment moutabajé à TikTok. Ce total, na minute, na sengi bino ba comédien. Yambo canabiso. Na batama boke. Botanga ba Jérémy. Botanga ba Bidi. Botanga ba Cardozo, ce qui mwana na olo baka portugais nini. Botanga na mwana muki a koti pa Jérémy eka lobby. Mwana ala taka short wana, ce qui batindie ake ko sa dikambo autrement makamba tindie. Botanga kutu na ye. Boso mwana ana muki azap Chris ce qui Chris. Impoli a Chris wana oso pesi mbongo. Ake na eko sombe loko mususu na loko botinda ki ete. Botanga na Chris. Herman akoya na suka parce que yemoko azomitia na place na ete. Vous savez, continuer à garder la visibilité, c'est pas na misala basalaka eza pétété. Parce que tous les jours tozo la to la muka ba misala sika bazo botama. Ba comédien sika ba botama. Parce que pour garder loko wana eza facilité. Il faut avoir des idées, il faut se concentrer, il faut des répétitions, il faut m'embébéler. Mais ceux qui yo et alors là ozui ndada asala kamaboke mais ayo fana na TikTok envoyer des lions. Kasi comédie na ekufati. Batu ba monde na envoyer des lions. Ato tie affiche na sima. Mais tant yo moko o tie affiche na yo na sima. Mais tant mo fongoli munoko e komi ko beta ba G. Oui, ça dit que ba j'aime tes ko apporter plus que affiche tie na sima. Donc la famille sur le terrain à l'heure actuelle, vous avez Sylla Bissalou. J'espère que Bande Kwesi Bosombe Babien a bien en Belgique. Voilà, vous avez Sylla Bissalou. Ce qui est sûr, c'est ça. Moi, je suis juste venu vous dire, c'était quoi le sujet? Dans les shows, il n'y a pas de sujet. Dans les shows, il faut rigoler. Ce qu'aucun a show, il faut rigoler. Il faut passer une bonne ambiance. Ce qu'on a sujet, ok, il y a un théâtre, Obakomaka, Awawa, les vents rencontrent la tempête. Sous le soleil, ce qu'on a dit, Aladdin. Au Kotikuna, au Kekota, la histoire, il y a Aladdin. Mais au moins, dans la histoire Aladdin, il y aura toujours des scènes qui vont te pousser à rigoler. Parce que, bon, fan du son Mawa et Bandeti Soukate. Ce qu'on m'a dit, ma fiche, moi, Alice au pays des merveilles. Oui, au Kekota, la histoire, il y a Alice au pays des merveilles. Mais si la Ayena show, et dans il y a show, il y a toujours la danse, il y a la musique. So batouye baraté. Pour nous moni batebele, aussi la bini, aussi la comédie chanteuse. Dans le show, il y a la musique. Allez-y regarder la comédie musicale. Si là, elle a mélangé les shows avec ce qu'on appelle comédie musicale. Bisoko toza na domaine wana te metozo pe sabino explication. Ah, yongo bilo bota ba comédie musicale te. Il y a tout dedans. Hein? Il y en a même qui jouent en chantant. Hein? Dans ce bloc comme tout dans lobby bien te et talingate. Pour ça domaine ngate. Mais n'est qu'à côté sabino que Sylla a fait le show. Et moi, pour moi, je la félicite parce que son show a marché. Bah, adulte au bakota kiwana, bah, bimina et sengo. Sur 100%, il y avait au moins 99%. Hein? Oh, ben, à 99%, il y a batouba CP là qui. Donc, on attend Jérémy, on attend Nada, on attend Mabidi. Vraiment, bandeko nyoso botikali, bah, courage nabino, toze labino. Ce qui bandeko belé, bah, yaki nabani nabino te parce que, tous avons mon angoka bongo. Voilà. Tous avons mon kaka aboye nabino botie nabino mwanini boye. Je pense que vraiment, ndenge Sylla ye ba onyo so boya na sima ça va bien se passer, ça va bien se passer et fongo libatu ezaka bongo
nga pena ba séquence nyonso na ba séquence nyonso na tali ba coupure nyonso tout oh ba page ba tie nande na mona bande ko ba osala ba live na libanda na kati. En tout cas moi j'ai aimé, j'ai vraiment aimé du début à la fin, zéro faute. C'est ça qu'on appelle le show, c'est ça qu'on appelle un leader, c'est ça qu'on appelle le temps de quelqu'un. Taya mutu soke koki, même si ka ba faute ezali, ça se corrige, ça se corrige même si ka ba faute ezali. Ya lokola to bodi fali ambiance na parc de presse ba tout ba journaliste moko mundela lobi kuna yebi falite ayeba été l'essentiel fallait le qui na parc de presse eza déjà koyeba comment na eza déjà koyeba ba kota kaka bongo ba kenda kaka bongo journaliste ayeba kasi na Congo pe ba ki ba yebi etete mais ba yeba kete mateme pembe na Macron koti bandal na mutu ayeba nité akoti si Macron bandal ba yeba été apprécié déjà na parc de presse. Ce qui est sûr, c'est ça. Koyeba na nyoso angwana, kokota nyoso angwana. Ba été invité à Aya Nakamura. Et puis il a fait de son show comme il se devait. Tout parfait. Nyoso tu angwana koyeba te bokoyeba kaka. Ba Congolais bazo kende kaka liboso. To ko kende pe na Belgique roi Baudouin, stade roi Baudouin, kofia ko mema biso lisusu wana. Donc tout ça là ezaka rabiso ba Congolais to potana te l'essentiel kaka bango bazo sala to critiquer te to kena nango bongo est-ce que au monde ba théâtre pe comédie eye ce qui est sûr c'est ça. On va commencer à ramener nos enfants, on va commencer à faire des trucs au fur et à mesure ezoko kende. Donc merci d'abord na bandenge ba comédien na biso ba komo so ba visa nde ba komi koya poto tozo sepela. Oui, c'est que sûr c'est ça. En tout cas, papa Lombe to ebi ke botala rabisope. Vous savez, oza mutotangi, oza na mayele, il faut pas qu'on maîtrise la rappel communication hein. Dans ozo les kananini, ko bateko, je peux pas féliciter une personne. Na oza le courant, il faut féliciter. Pour oyebi denge les kaki, otala ka réseaux sociaux, otala ka pona minute mutu moko ko ba, soko zanga réseaux sociaux c'est que na ebité. Pour total réseaux sociaux ko le canal télévision. Réseaux sociaux, YouTube, TikTok, et comment kotala ma Facebook, ko le kana muta fongo di télévision na ndaku na ye. Au moins na muta fongo di penda télévision. Mais bana azo kaka makele le moko son. Mais misu na ye na téléphone. Alors, ne venez pas dire que si la mabe mutube mabe te, ba ça la passage na bango pa elombe. Et si ba koli, ba komi autonome, ba zape na ba groupe na bango, fini point barre. Est-ce que vous avez maman bomengo so bolekisi na émission arobando bakako li pacha kota ki elomba kota bwe donc bino bozaki ba champion boyaki complet na groupe Salongo mais bana batu bayaki complet pa na bino te bozwaki bango pourquoi même yo elombe na groupe Salongo bazwaki po o incarner un peu au mitia de yo banda kokoti ça un peu de Kwedi un peu de Ebale Mondial un peu de Nin Masasi abando koti ça un peu de Inga un peu de tout donc bino tunde bozaki wana bozaki bose bazaka kana bato bokuta kala mutu moko te ayaka na kiboye soko ye quelque part bolinga ya lokola musala mage oko apporter un peu de toi mais ba koyebso ke mutu azaki na poste oyo faut sala lango boy faut sala lango boy ali yozui poste wana na obabiso faut sala obakisi na kiboyo eza bongoti eza lokola bino pe boyaki na kibobino mais tango bokoti groupe Salongo ba biso ke elombe dengo zawa tongi to mona un peu de ki Ebale Mondial na kati na yo tongi to mona un peu de malgré papa Kwedi azalaki wana mais des fois tu imitais aussi papa Kwedi tu jouais pendant les papa Kwedi voilà et comme Masasi aussi Masasi quand il était là on sentit un peu de Inga na kati ya Masasi à un moment on sent un peu de Dudunga Fura na kati tout ça et tout c'était un peu ça. Allez bosalita na bino bo porter un plus en plus bango ba bomba raté bana na bazaka so bo pesi bango micro bando na biso abasi balobaka ngasi na yoka ba blog mususu si elle était trop fanatique de Mindondo elle disait moi c'est vraiment maman boy belle vie peso botunya ko bake non ngape mutube mais bon ça attend na bango au moins ça m'a choqué comment bah que j'étais pas au courant mais surtout nga phrase wana je n'étais pas au courant c'est ça qui m'a énervé hein. Nabi maintenant ce monsieur est moko to boite bat ba mankake ba respect na réseaux sociaux to sepela nango te to bat ba manke ba elombe mais à un moment aussi biso ba makaba biso ba respect ah bah oui
Ngana comprenate ce qui bato bazo fingama. Vous voulez toujours que les gens viennent pour dire que non, ko fingapte, botika be biso tout. Ce qu'on a personnage public accepte nenge biso to lobela batu nenge bango pe ba lobela biso. Nga ke na ba panel mususu na kuti na leki na nganzela na kuti bato ba critiquer mama Congo. Mama Congo boye boye aseka kate abonga kate abimaka boye. Mais na dit que de vrais nga bato bakuta na nga pour de vrai. On peut mettre totambola kana nani na binote bobenga ngoni ba bloko to chako ba filtre oh. Mais on se promène pas avec. Dis moi si mon amour tamboli na filtre. Il y a des gens sur le réseau comme ça au monde akaye kitoko. Mais si on coûte na au regretter. On dit eh na réseau bima kitoko. Et ça na batu sous qu'on na réseau ba bima bien té. Bien té mais ce qu'on coûte na physique ne boba. Oh, moi beaucoup de gens me croisent pas quand on a non mukolote. Mais na réseau naza koko ya batu nyonso. Mais ce qu'on coûte na nga pour de vrai. Yango to tambola kana mapata. Eh? To tambola na mapata. Vous pensez que quand on part dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, les gens ne nous croisent pas? Netinga on a tambola kana bimaka na sala ba cause. Mais ko bimate na poto vous blaguez na mukili muta bimate. C'est vrai que ba riche oh ba na bambon ebele, ba na bisika na bango. Mais il y arrivera toujours un moment vous allez le croiser quelque part. Ce qu'on biso mto na biso ba riche bongote. Allez toi c'est privé. Netinga esika ko zwa métro, na ke zwa taxi po yo nani. Po kutana ngate. Ngam tuna fanda kana porte à Paris boye. Ça dit que son azui RFB nanga prochain arrêt Gare du Nord na komi. Allez, na kene na mutuka, una benga Iber, na benga ich, po yoza nani, oh, mais vous savez pas? Est-ce qu'on tente totambola, wana totambola na ba filtre? Alors, ceux qui l'ont recevoir des critiques, c'est parce que, un moment, sa façon de parler n'est pas bien. Parce que ba critique ouais lomba zwaka, botika komona ba papa na bisoti bazala envie, ba dudunga fura envie, ba recevoir yangote. Ba maman ma belle baza envie, ba recevoir yangote. Ba maman ba momengo baza wana, ba momengo oui. Bazawana ba recevoir ngote parce que ba yebi tant que mikolo qu'est-ce qu'il faut dire qu'est-ce qu'il ne faut pas dire mais yo zo sala bazo iso que collègues parce que atoza mukolo mais vous êtes des collègues bino boza bambiaka mais vous êtes des collègues de même fonction même travail ça aussi faut comprendre et alors quoi dans la musique on va respecter Kofi Jean Robert parce que Zambiaka il est le seul qui nous reste en ce moment to takina kay bongo parce qu'il faut toujours le taquiner mais là il faut lui devoir du respect valoriser son travail to za la rapper wana. Mais dans la musique, azaba collègue, naba misien nyoso, naba inox bi naba ngotu, mais lui c'est un ancien. Mais ils sont des collègues. Ce babi ba invité ba musicien quelque part. Mais ba ngotu ba kuta na kunati. Na mikolo na ba na mike, na akala na sika. La différence c'est seulement dans le temps. C'est le temps qui fait la différence. Et l'ombe oza collègue ya si là. Bo beta plateau moko, bo beta ba scène ensemble. Vous êtes des collègues. Na âge oza mukolo. Aux ancienneté, il y a le la biso na misala to comme okuta na ba na 18 ans na misala, na ba na 20 ans na misala, la différence il y a kaka ancienneté na biso. Mais sinon on est des collègues. Alors collègues na sali eloko, bazolo bana OK, et sali eloko. Le baka simple félicitation. Yo comme je n'étais pas au courant. Donc toi pour féliciter quelqu'un, il faut être au courant. Hein? Au moniteur na télévision. Tant baka ko féliciter chef de l'État. Est-ce que beaucoup na kanaye abenga kabino polo bakena sali kambo na sali. Vous êtes des flatteurs hein? Hein? Vous dites des choses. Ceux qui battent un micro, balobino likamoko ya président ou ya première dame. Oko féliciter à tous au courant, tous au courant. Ne mena maloba no ka koloba, oko féliciter oko sepela. Mais ce que ya mutu musu c'est comme oh j'étais pas au courant. Vous êtes hypocrite. Malba mabe hein. Na mwe pe na ba commentaire ba to loba, alobine mabete. Luvu no muto déclarer live nango yoki. Muto déclarer live nanga luvu no. Sakananga te. So mamna lobe CP sote le kanzela. Vous signalez pourquoi les lives des gens. Et donc l'équipe bientôt le battait pourquoi? C'est pour ça des fois la famille on est biso pe ba chroniqueur oyo hein. Tozo baby sa misala ya batu. Arrêtez un peu qui fana quit dans le chronique. To bongisa na no musala. Tu es un chroniqueur comme ba pro. Quelqu'un qui fait son truc. Quelqu'un ça les loko na yé. Ne mettez pas seulement les mafinga. Ne mettez pas seulement les mafinga que s'il a au Bellevue s'il a bien fait son truc, point barre. C'est ça qu'on appelle le show. Et puis, le comédien moussou arrêter la jalousie. Et puis 2 minutes entre nous, hein, 2 minutes, n'a évité ceux qui agression au subissa, ça t'a travaillé le cerveau. Mais 2 minutes, n'a mon encore trop orgueilleux. 2 minutes, tu n'as pas boqué. Nandenga Congo, tu as apporté quoi? Entre Bissopenda, 2 minutes, on va soupenda à toi tout seul. Au tiers date, tu vas remplir les gens.
Mais puis le qui effet de groupe. 2 minutes, il faut faire merci na de Londres parce que à l'époque quand tu jouais, ta bilo ngaba obete la bino ba vérité moko o bisom total la bino. Nga so muto bina ngake mama ko na ndenga chronique ozano l'échec. Ça va pas me déranger. Et ça ndenge yozo monela nga. Mais ndenga mabete 2 minutes na tango ba yamba ko na ba émission. Yo moko conscience no tu ko fanda kawana. 2 minutes na maboke yo memani. Parce que tout biso biloko ba de Londres ba memana maboke na ba vie de loin to yebi. De Londres à Mema s'apologie dans la bino mibali dans la génération na bino parce qu'il aimait beaucoup s'habiller à Mema style de parler façon de parler il y a qui Kester il y a qui Nini il a ramené un petit truc 2 minutes toi t'as ramené quoi na niveau maboki tu as ramené quoi aux assurés que 2 minutes yo moko kaka o tie date ne si la tia kiwana batu ba côté là. Voilà, bozak obi ke moko bino bozayi bato yo ba figurant pour remplir la scène ba 2 minutes. 2 minutes banda to yeba na maboke tu n'as jamais de rôle principal. Ozo jouer ba rôle les qui ya nani oyo. Ya Sonia Evoloko, ozo jouer petit moko boye pemeni ya de Londres, ozo jouer ba petit moko. Tu n'as jamais eu de rôle oh ba benga penda rôle principal que obima boye. Mais c'est vous qui venez vous asseoir 2 minutes. C'est vous qui venez. Tangu ndeko na biso Belgique, azula ki Gabriel Visa pour ba poto matalana. À un moment arrêtez de faire du bien pour bokanga baninge. Parce que on a sabino bande ko mutu to akoya pembe na yo, on a salebwe. Tout ça c'est pas seulement ko ça, ba tout ça ba sala likampo bakanga bat. Bete ke Gabriel a comment na porte-parole assis là. Hein? Tangu ndeko na biso Ans azula ki Gabriel Visa. Ayeba kite que Gabriel magaye moko pazaki na kombo na maboke mais a comment na ekolobela si là. Il le savait mais ça l'a pas empêché à causer Visa. C'est comme mutoko la Gabriel. Non to mona sika ko finga en cité. Non te. Mais Gabriel so botie micro en komisa na si là. Ako komisa na mais ko finga ans a fingi en cité. Mais yo zo linga o en cité ans. Ma bena bino ngo wana yo za lokola mutu alataka robe ya rouge na Belgique o soka fani na live aye ko inciter anse o ramasser des ballons balobeli biso bo za bato bo pesaka moto pembeni. Moi je pense que de lui-même Ans magaza na mabena de lui-même Ans asala ba show de vous tous là mutu asala ba show soka kitikin asala loko na même na poto ezaka ka Ans binote Ansaza parmi binono sunde bozawana nde botrena na potawa France Belgique la personne qui s'en sort le plus eza Ans yango bochaka ene timwa liboso boso likam. Est-ce que Gabriel a ko ignorer? Est-ce que Gabriel ici a ignoré que Ans mtazula visa? Et c'est ignorer yango. Deux minutes aux années l'autre côté toko retenir na maboke. Yo soki yo moko fait no penda une année oye li sous te batu babosano. Batu babosano parce que apport na maboke était ça c'est moi qui te dis. Quand tu as bimi na émission ko lobelanga, nous je m'en fous. Faut te banabi no vérité. Batu o ba kombo ko tanga mais yo kombo metanga ma plus nde ba agresser yo na France, na Paris. Comment on comptera plus na agression. Mais na ndenga maboke oui, oza parmi bato boza otondi sa scène. Il faut pas luka moi ba petit mo batia moi mo boulou moi ba petit mo robwe wana loko mo te ko ko bana biso nde bato ba marka maboke neti ba nini bete na bala ni bali 2 minutes au markate oui tu as joué on peut pas ignorer ba ignora ka ba ifora ba ko lata ba transport on peut pas ignorer ça mais tozo lo bake au marka maboke comme tel que o batanga ba vie de loin batanga ba de Londres batanga ba nini te 2 minutes yote yo so botie scène. Même basket chapam au jouawana au sexarate. Yo na si la bien bolo ba ke si la za humoriste té. 2 minutes yo sexarana nini. Yo soki ba commis scène té ba compétition na 4. Ba jouer so what. Même un moment tango nani papa na biso asala ba moi basket né na yo. Tu fais pas rire au sexarate? Au sexarate? Nani kuta leki yo. Ndona na biso oya en France ça. Hein? Amis alekiyoti. Hein 2 minutes. Amis alekiyo musika. Amis alekiyo. Amis kutu alebi atata moi scène. Bat bako okota tandam. Mais yo te 2 minutes, pardon. Un moment bimi s'appelle Ans na Babylone. Nga mona keza yo na garçon la take lamba rouge na Belgique. Bidon tu bokota ka Ans. Bidon tu bopusaka Ans na mabebele. Ans akoya kapona garçon à rouge wana.
Pour Ans a besoin quoi ça là jet de force sauter parce que Ans a tchaka ba date. Ans na Kinshasa a tchaka ba date, na Belgique qui paye na France, il arrive à mettre des dates. Oh bah peut se déplacer. Ans conseil gratuit. Batona ba memo na bunga. Batona ba memo na bunga. Surtout sur l'andi moutoua ya robe rouge. OK na bunga. Tu as vu que bolinga ko se reconnaître était mais comédie eza loko la musique était que mutako ko boudé na épée naza warrior na boudé ba gaulois naza gaulois na boudé ba nini naza spiritas mais la comédie tu peux toujours avoir besoin de quelqu'un pour un petit truc naé. Vous pouvez avoir besoin. C'est quoi Babylone ko oyoyo. Moi je pense que ça ne sert à rien. Souvent c'est ceux qui réussissent pas qui ont la jalousie dans la comédie là au Boussala na théâtre na bino eza bato ba ko kontia sous ba datité o ata batal basali ba film etel la makate bango wana nde ba koma ko pousser baninga. Le problème, en ce temps où yo joue qui, au tchaki badati na mutuma ko lobelango azate. Parce que moninga eko jouer pourquoi bino comique au binom to banda kango. Est-ce que tu poser question ya bato babandaki est-ce que ba poser question ya bato babandaki ou bazo poser bazo baké show et l'équipe bien. Mais bino bokomi ko bimisa, mutu abandaki interne, mutu azaki na ba mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est que atabo salaki yango avant, atabo bandaki moninga ye et lobami makasi. Et lobami et puis epesi. Ce qui est sûr c'est ça. Et toi c'est la Jérémie. Jérémie a date. On sera là et on va en parler. C'est ça qu'on attendait de vous. Jérémie Ozana Makambu. Il faut battre le fer quand il est chaud. Jérémie, il faut venir. On a besoin d'une année de préparation. T'es Jérémie. Ozana en déjà. Yoza mouta chaud. Jérémie a côté date. Et ça va réussir, ça va marcher. Comme Bobo ça n'a nada té. Oui, nada doit être là. Bobo ça peut m'habiter. Oui. Bobo ça peut m'habiter. Bobo ça peut m'acriciter. Bobo ça n'a pas Darsto yo alobarapé Muzombo. Bobo ça n'a été. Vraiment, on est là, on vous soutient. Et puis, voilà, les critiques, on va toujours vous critiquer pour vous permettre de s'améliorer. Moi, la CPN beaucoup mikoya. La CPN, tout le monde a dit que blague, mais en tout cas, si la Fongoli Bisso, moi, parenthèse, moi, et l'Okoana, tout le monde vraiment que waouh, ça peut se faire. Ba comédien peut ba koki ko banda koya, ba tiepe affiche, ba tiepe boeto lobeli pe ba tupe ba koti, ba na biso pe ba seki. Voilà, ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. À nous revoir bientôt. Félicitations encore une fois à toi, Sila Bissalou. Et puis, merci à ma Congolais d'être soutenu à Bango, que ce soit dans le monde musical, que ce soit dans la comédie, voilà. Et juste pour dire que Batouabi, que Sila za humoriste était Azango Penza à 100%. Sila en elle-même, elle peut vous faire rire. Aza vraiment humoriste à 100%. Et on a lobby Moutakoye, comme même à Congo Bafoutio, pour vous dire que nous critique à Bango tout, sans exception. Donc si la humoriste là c'est moi qui le dis. Si la humoriste a koko sekisa mama bomengo azalaki humoriste a kokiko sekisa oboke kala ba bloko kwa ba zoba soki humoriste a kokiko humoriste poza soki oniko sekisa lokola ba film ba zoba soko za humoriste to okosa ba biloko wana ndeni na kati na bango il y a des gens même qui font le théâtre mais qui ont le don d'humoriste qui ont le don de faire rire na otu makambuku tu ya ans na sekate ans na ndenga mabete. Ce qui ont encore mis considéré humoriste, ça c'est bino ne bo partageaka babilo na bino. Moi personnellement, en sinan no seki sangate naturellement bwe o sa le loko na seka. Ya Amis ikutu na sekaka. Amis na seka, Herman o mususu wana na sekaka. Jérémie kutu kolobate. Nada na seka. En tout cas, en sinan no seki sangate. Wana ça c'est moi. Bando bozaki na Congo. Tio lo baraba français no etenga ma tio sala bwe. Nan na seka scène moko ya en cité. Nga tout so batie si la batie en babi humoriste nan na ke pas si la. Nga non na seka automatiquement naturellement que Nathalie Ans na seka. Jérémie na seka ka. Et donc la bando reprocher kaka. Ma fille elle était ma casse. Mona yo kuna mais net moi si moi quoi a jouer pas Jérémie à la trabilamba tout ba couleur. Mona ngana bané mosa ina nzambe bwe na bwe. Par terre. Même dans des petits trucs comme ça. Surtout Mikolo comme ma fille n'a pas dimina et soit formé. Merci beaucoup artiste Jérémie parce que c'est vrai que tant que tu as qu'on critique bino et puis ça peut être Kanda mais dans mon pense que non Jérémie a bongi si belé. Jérémie a bongi si belé, c'est pour ça que tant que bateau finga te mais to critique. Voilà.
En tout cas, en ce côté, humoriste, bino mtuboyebi. Na fingité, pour bino boleke la batu na ba émission. Alobika nga personnellement non, c'est qui s'engate. Nga personnellement, la personne qui me faisait rire à l'époque quand j'étais encore dans ma bouquet, ça. Quand il était encore. Bon hier on dira longwa na épée monde na bino. Vie de lui coûte kolobate. Nga ka tata na so afongoli kaka munoko pas. Laisse tomber. Nada paye. Garçon il y a lamba rouge. Non, c'est qui ça n'engate. Mais so botie nada. Pardon. Nada ka so na moneka ba akotika na scène be na bito kufiawa. Voilà. C'est que sûr c'est ça. Bon c'est peut-être talingate. Bon transformer malobanga, bon transformer ngate talingate. En tout cas, si la bisalu na théâtre aza, na comédie aza, na humour aza, partout, artiste est complet. C'est qui est sûr, c'est ça. C'est qui est sûr, c'est ça. Alors ne venez pas qu'on trouble biso. Oh, terminini, makamnini beta makikuna. Les gens sont partis là-bas pour rigoler, pour s'amuser. Bato la kota qui si la bébé baké kota chaud. Na shot autour na raté que l'eau bobaka seno et c'est senga makasi. En tout cas sen oyo. Attends babinaki. Ah bon abwe. Et puis musique na comédie et banda kala. Botu na banga diadia. Koyemba ko bina na kati ya comédie. Botu na ba papa na biso misatu wana o bazaki soki bazola tabanini. Bazao benga bango banane. Donc la musique na kati ya comédie ça a toujours existé. Et ça si la té. Donc ceux qui bateau bokamwaki balendanga, ceux qui bandanga, oui. Donc bateau bokamwaki bomoni si la bini mine bande comment je viens vous dire que même pas bamindele il y a ce qu'on appelle comédie et puis elle a rajouté aussi la comédie musicale na kat et ça a marché. Ça c'est bien et balanaki kitoko. Et balanaki vraiment kitoko, rien à dire si la Bissau, j'espère que la Belgique bon c'est la sous plus. Donc ce qui est sûr c'est ça. C'est pas kitoko. Donc bateau c'est là qui bosse au courant pour vous féliciter et talibino. Bino mona banda kuna bino bana bino basala makambu des fois vous êtes même pas au courant. Ay me bolingi bana batmisusu na ba projet na bango ba ka obete na bino parce que vous êtes de qui? Vous aimez trop profiter des enfants des gens hein. Vous prenez les gens dans les mondes de travail, vous êtes peut-être vous parrainez des gens, vous sponsorisez des gens mais vous pensez que ces gens-là vous appartiennent. Non, mutazate. À un moment arrêtez cette mentalité là hein. Laissez arrêtez un peu hein. Ok, Bako c'est ça les bélés. Bobo ça te lobby balé. C'est aussi si ma kamba balé ba dossier mot très important sur ce qu'il y a autre quoi que lobby là. Tous y a qu'à tout conclure. Et sinon les matières il y a les sujets. Oh ya koloba quoi ko tel ça ba congolais c'est belé. Ngaza mutaba matière té. Ngaza mutaba sujet, on me contacte maman Congo il y a ça, on vient on to lobeli, to analyser. Voilà. Donc moi je viens juste de dire après que vous n'appréciez pas si la ou belle vue, on est ma kamna bino. Nga pétant belle vie koya et ça na blom sous natala trop belle vie parce que j'aime beaucoup. Voilà. Et on a blom sous natala racine parce que j'aime beaucoup. C'est tout. C'est question c'est ça. Voilà. C'est question c'est ça hein toke na biso. Je fais les cas kitoko. Je fais les cas vraiment kitoko. Je fais les cas kitoko, rien à dire. Bisous bye là-bas. Bisous bye là-bas. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.